te nga chilipaka na lingati na vanda ndenge na nga mona kula pe ya ndenge na nga moko ya ndenge na ngai apara bambuya nga vifort bapara baderangera yo baderangera nga makasi bongo na minute ozo kovanda wapi na minute na vanda pa bamasana nga mo pe na lai na nga pe libanda elobela nga pe loko pe te kendaka koshoke na baprince ke na shoke si nzambe asungi nazwi ya ngai nakesumba lopipi na nga masanga na nga na bandi omela na ngai mosala na nga nde ya ngwana ekela nga nde naza boye avant nabima nakenda na chez les parents nasengi bango si baboyi opesa ngai nazwi oyo esengi nazwa mpo bango babota ngai nazwi nake nateki nasombi eloko na nga apres nabimi na prince nakomi oshoke na ngai pofiki nazwa kaka mbongo ya omelela amasanga na ngai badiamba na ngai na bashimboki na ngai kobota ya pasi kobota ya pasi nga kobota te kobota ya pasi kobota ya pasi na nazwi kutu ata musala te apasa komela na ngai pasa komela na ngai obisa sona no bota susu kobota ya pasi na bota te nga mona na charge OK obisa bota susu papa se kobota na chika balongi histoire na obota ayeba est-ce que otanga te natanga pete otanga te ozo luka kozwa musala ndeti musala ni mais bakonjika bayebaka bako lokota biso bende ba lokota biso na ba prince ba lokoti biso luke pepe musala pe osala pe ata kotanga pe so bakonji bana mawana biso ba ya baluki biso tozo ngata ba classe te wana kopite ba kene ko kufa ba ke onyokola biso ebele bakena mboka wana toyeba pete soki basuka ndenge nini ebele bakufa bandeko na biso bakufa mpona bakonza mboka bazwaka biso bagene tokenda kaka mais faut biso bonso bazwi biso te bazo suba nani bazo bon pe biso pe alors yo na minute onde tozo koloba boye oza na ba capacité nini personnelle oyo mo oza na webi ke non so ba pesinga tel ou tel eloko na oza na mesure ya kosala mosala wana lolenge sengeli po bazongisa wana classe bakonzi bazongisa biso na ba classe nani se ba soki nga azanga posa otanga oletika shoki na ba vie eza kotanga na ngai nasalaka nde erreur ndenge na kata classe ebele bamasana ngai oyo tobana na classe lelo basisi ba classe na bango bazwi ba misala na bango ilo soki sala nga pasi nde school na vie na ngai nde kotanga kaka bakonzi bakeke somawa bazongisa biso ata ba classe gratuité d'enseignement déjà ezali yo olela bazongisa classe so oza mposa ozonga classe kende kosala inscription to mpe na rentrée scolaire tomonaka école ya l'état non école ya l'état suka bakosenga kaka mbongo ata babi école ya l'état bakosenga kaka mbongo kaka suka basenga wana ezalaka kaka babiloko ya mike bafourniture siko nani yango siko oyo apeso fourniture wana okena mbongo oyo tolelaka wana okozwa mpo kati mpe mwana namela biloko na nga te nakepesa bango sokuna namela whisky na nga te nakepesa bango kuna l'état bakonza mboka bafutela bamilo nyonso Voilà, Jambo, hello, Mbote, tout dépend de la langue que vous écoutez et bienvenue dans votre site Les Nazariens TV. Voilà, dans notre thématique Autre Face qui est présentée par moi, votre humble serviteur Béni Loutete, l'expression facile de la presse congolaise. Voilà, na cadre kaka ya masolo na biso elongo na bayanke ba secteur bayanke ya ba différents communes ya ba secteur lelo to sepelaki to kitana commune ya Selembao esika wapi toyo kutana na ndeko o azape na ba regret o etali kaka ye eyebi kaka ye to kotika ye à s'exprimer aloba apesa biso pe ba avina ye mbote ndeko mbote papa kombo nani poussa s'il vous plaît kombo na Jonas ndeko Jonas o vandi wapi avana na commune ya Selembao ndeko Jonas to monio awa to yo kangayo na nganda awo sani na vanda na nga na nomela nga bilo na ngai o epesa nga makasi ya obima
pona luka buzuna ngai. Olobi toyo kutuna nganda pona awa eza isika oyo omelaka ozwaka makasi wana ya kobima. Alors yo po obima esengelaka kaka omela to pe obenda. Te na sengela na mela pona benda po pesa makasi. Alors soko za na ita moko eza normal okokobima te lokola ba misusu nde basala. Te wana pena nga na kokati. Ponga na misana na ngai na bima na ngai na mela biloko na ngai. C'est la meilleure logo nanga na Jules Pipina na meli et puis ça quoi j'ai obima. Alors depuis Obanda ko mela li pipi wana ça fait déjà combien d'années? Ah ba ni wana o lo bilanga na bi na banda ya kala depuis 10 ans tilo na komi na ajo. Aujourd'hui déjà oza jeune oza mature oyebi mabena malamu. Alors na za na moto na moko ya rotuna yo aux alaka chez le parent topé aux oies déjà ndako na yo ya kofutela te nga chez les parents na lingati na vanda ndenge na ngamo na kola pe ya ndenge na ngamoko ya ndenge na ngai papa bambu ya nga fort ba parents ba dérangera yo ba dérangera nga makasi bongo na minute ozo vanda na minute na vanda papa masana nga mo pe na lai na pe libanda elobila nga pe loko pete pouvoir ka tongo itana na meloko na ngai pona ke na kendo luka makamu na nga na sala. Ndeko na ngai musala ni oyo o sala na vie. Musala na sala na vie na kenda ko choquer na ba prince. Kena choquer sinzamba sungi na zu ya ngai na kesumba pipi na nga masanga na nga na bandi omela na ngai. Musala na nga nde ya ngwana. Donc yo musala no ezala ko la mwi na tongo obimi na nzela obandi ko senga ko choquer ngwana nde ko senga. Ya ngwana nde ko senga. Et ça se passe comment? Expliquez bisona nous un peu ndenge elikelaka. Elikela ngande na zabwe avana bima akena na chez les parents na sengi bango se wa boyo pesa ngai na zui o esengi na zwa po bango ba bota ngai na zui na kina teki na sombe logo na nga après na bimi na prince na komo choquer na ngai pour fiki na zwa kaka mbongo ya omelela amasanga na ngai adiamba na ngai na bashimboki na ngai. Alors, pourquoi pas tant au bimara, ok, obeta matolo, ok, go choqué, au récolte kambo, pourquoi pas au zoakango, au tchango na bizi, et nasima ko songolo pakala, mais yo, au préféraka au tolé, au ye au melio, bomi sous tolo, à l'ozongi sous na terreau ke sous kotolé. Mais ils avaient n'a na misa na ngai. Alors, admettons que bateau yo kenda kotolé, on a balembi na bango pego, et de osuka wapi. Ba opesa ngara, so apesi ngati. Ngana bango isuki la wanka mabe ba pesa ngaka obligé wa pesa ngaka isuki la wanka mabe ndesi par rapport à nini pour eza yote eza ya bango bien sûr eza ya bango OK mais isuki la wanka mabe na bango pour pouvoir ki ba pesa atake mwana na bango ya quartier ba pesa ngaka donc otolano na quartier hein osuka no kana partout na tambola partout tina ba ipen na kendaka tina bumbu pe na kendaka yo oza mona ekireni ngai naza ya ba jaune na Selimbao. To tozana ba zaïrois na yo kaka na vie province Kinshasa, tozana ba américain, tozana ba te ba américain, otenga ba américain. Ah américain, nga américain ko na bango te. Nga américain sa kuti na mboka américain na ba buma ngai. Nga pese na zipe ya bango pe koto pe na mboka na nga pe na buma bango. OK. Nalinga ba américain te. Ndeko na biso abi alinga ba américain ba yoka na te na bango. Alors ndeko na ngai oza parents sur boti te na bota te na bota te na pe na moi cité oza singleton. Pourquoi te na ndenga fi jeune le roi yo boye te ko bota ya pasi nga ko bota te ko bota ya pasi ko bota ya pasi na zikutu ata musala te apasa komila na ngai pasa komela na ngai obisa suna no bota susu ko bota ya pasi na bota te nga mona na charge pona yo moko nga mona na charge OK obisa bota susu papa se ko bota na tika ba longue histoire na bota nga na bota te na vina. OK ozolo bila biso na likambo etali mosala kasi nga na kolinga penza na yeba est-ce que tanga te na tanga pete otanga te ozo luka kozwa musala ndeti musala ni mais bakonjika bayebaka bako lokota biso bende ba lokota biso na ba prince ba lokoti biso luke pepe musala pe osala pe ata kotanga pe so bakonji bana mawana biso ba ya ba luki biso tozongela ta ba classe et ça biso pe bien moi bakonji na biso ba yozwa biso. Maintenant moi ce qui me fait ce qui me fait mal et qui non seulement
bolingi kolandela mboka te mais bolingi pe kozala branché te na makambo eza lié pa bakonzi wana obino bomesana ko senga tongo midi. Pourquoi est-ce que boyebi ke mokonzi mboka président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a otaki ko lancer opportunité pa ba jeune nyonso ba kende ko s'enregistrer afin que bakoma ba bundeli ba topé ba soda ya mboka? Ah te wana kopité ba kende ko kufa ba ke onyokola biso ebele ba kenda mboka na to ba pété soki basuka ndenge nini ebele ba kufa bandeko na biso ba kufa pona ba konza mboka bazwaka biso ba jeune to kenda araka mais to kenda biso bonso bazwi biso te bozo suba nani bazo boma pe biso pe bazo chine biso na mabe ba boma biso pe o boma pe mais ça musala te ndeko na ngai te wana musala te wana na kati bazo kosa biso ebele baza kuna bakima biso po ani bakenda mboka na biso bazonga bakima poni se musala ba biso bazonga te bakima po nini kokufa kubuma biso bamona biso ba nyama na bango ya buma biso na mboka ngo bakenda. Alors yo na minute onde tozo koloba boy oza na ba capacité nini personnelle oyo mo oza na webi ke non so ba pesinga tel ou tel eloko na oza na mesure ya kosala mosala wana lolenge sengeli po bazong sa na classe ba konzo bazong sa biso na ba classe nan se ba soki nga za ngaposa otanga soki ndenge bazwa baninga na biso bakenda mboka wana soki bazaka na mayele ya ko cadrer biso te boso so ba classe so ba classe baza bien o bakela mboka bakeko nyokola biso basa so misamo o biso na vito ko sa ngote na makasi ba nyokola biso jamais biso to ke ça so msala na ndeko nanga iso na comprendre bien yo lobi était soki misolo monani ba moyen monani okozonga classe. Alors papa na maman baza en vie en réalité eza mosala na bango pourquoi bazo sala ngote wana ekolo ba na koloba neti nini ya mutema na bango lokwa ya ba yanga déjà atikanga ya na vie wana seki ponga bena tikala ka bon. Alors osukaka na classe ni na niveau ni nasuka na 6e primaire asukaka depuis wana ngamoka na kima na ngapona mona a classe wa distraction na la classe distraction ana kata na 6e voilà ndeko na biso akata na 6e. En tout cas la famille toujours répondre kaka na devoir le lenge to ebisa kibino mikolo uti koleka. Alors moi c'est que je peux vous demander ezaka ko s'abonner et d'activer votre cloche de notification pour ne rien rater na ba vidéo o ezokoya. En tout cas tout ça la yango pour na tozala manière mususu te o bokoki ko soutenir biso en tout cas et ko sala biso malamu mingi. Alors ndeko nangai et comme là on peut déjà une fois deux fois topé au botama qui au banepe ko sambela au début avant ko mayanki na bana o sambela na ngai bana o sambela ni église ya Kimbangiste oza mona papa na mona papa pena na bandango pena depuis mukie menga na yebi bana papa bazaka bana moko honnête ya botosi bayoka ka oyo mwana papa mais yoka pa eza mtima amona ka te pona continuer ka vie nanga baninga nanga ndenge bano sala yanga pena continuer nanga bon. Alors pourquoi pas le lope o décider o tikano viango pe depuis au bandi so na tuni ndeti et puis c'est déjà ni et puis singa bleu belé ndeti ni si télévision isombelanga mapapa isombelanga bilamba naliaka bien nalalaka pe bien kana mona vie na nga yango wana bafuta bino pa moi bafuta biso pete mais to zwaka ngo pa bandeko na biso wapi expliquer biso la clé bandeko na biso o to senga ba mbongo wana to senge mbongo ayoki nga pe mape akabili nga pe lipapa ayoki nga mape akabili nga pe lamba pona ndeko na ye ya boto la te sûr te na osenga na fois normal soki ano memelanga o te ano soni sangai wana ekomi siko ya forcément pona boto la forcément ndeko na ngai donc osenga na fois normal et propriétaire soki aboyi yo obotoli o apesi osko autorisation obotola wana nani izanga moko est-ce que boyebi peke ndenge bosala bongo tozaka pe na l'état moko bo existaka na mboka o tozala na l'état existaka ce que le loba tcheo maboko et créer le problème peut-être pour l'ex AP jeunesse no mobimba na boloko suka atika nga kaka suka atika nga po amona
baya otala nga te baya otuna nga pe kaka te ata tinga kote mabe suka suka na obima kaka lili na kobima kaka. Voilà la famille, toujours vraiment arrivé à la fin na émission Abisso, toujours progresser dans Ndeko. Alors Ndeko Nangai, est-ce que au pense à un jour aux la papa responsable na foyer? Nazasi na za papa. Alors éducation ni au pesa ba na yo un jour na vie sont comme parents. Pour yo moro déjà parents, t'as la jeunesse dans ndengozo lekisango. Biso to sala ka musala to luka bozonga mpe na nzela bien que eza tâche moko eza difficile mais tebi ke na ngolo nzambe to réussir quand même. Mais moi na bi akola pe na vie na eti. Soki ya moni akola kenela ba vie na e na tike na vie na e po aye ba musala ngo o akenda yuko luka e fute na boye. Soki a omona akuya azonga mutu asala makamu na e na tika epe liboso na liboso nga mo na prière na mona prière ifutanga te na tika na ngai ba fokusa ngai na tika na ngai yepe soki amoni ke ba prière na e akei soki amoni akoki na yepe te eza vie na e o alinga sala ala na msa papa na sala ka futur parent. Donc o sepela na mwana lobi ala na musala oyo banda ko sa te na lobi ala ndanga te eza mutema na e eza mutema na e de azala libre o sala choix na e asala ka choix na o alinga sala. Vraiment bakonza mboka appel yango to ça na bino to le la tongo me dit pourquoi bosala quelque chose pour la jeunesse congolaise. En tout cas jeunesse bino peut-être busuka kana ba bureau mais biso ba toujours qui t'a vraiment dans terrain to vivre ba réalité à terrain. En tout cas ça fait mal. Ndeko peut-être ya alobi eza atanga te wana eza kana mais eza pe na ba jeune mususu aza yanke mais atanga so tuni ifso ka ke non musala eza te musala eza te po aluki te aluki pena me amonite mais ok na ba cabinet mususu ok kuta ministre assistant na ye nani vice ministre mwana kazi na ye nani secrétaire nani naibité cousin ça fait mal, ça fait tellement mal. En tout cas mboka eza biso nyonso bosala quelque chose pour la jeunesse congolaise. Bosala quelque chose pour déjà na utaki ko sepela na mona ki usine o mokonza mboka uti ko fongola na maluku ezo fabriquer bakaro naibité ndeko est-ce que mona ki yango wana mona ki yango déjà. Alors pourquoi pas okendaki pe okende tenter chance kuna te nga mona mutasunga nga eza vena nga moboye ya quartier mutasunga nga pouvika ta lipapa pesa nga elamba pesa nga président Berton wana pena vena nga ata butu ata moyi ata mbolaka nebisa ba masana nga pena te président Berton basimba ete lobi to lobi wana président no wana zolo basoga Berton soga Nelson Rosala lisute ngana poser une question boy na lobi est-ce que au monaki usine o euti ko fongwa ba uti ko fongola na maluku te a koto ya usine te a maluku na pe na kenda kuna pete mais na pouvoir ne na zabwe ndengo oyebisinga boye na kitala na maluku kuna so te po moni caméra te na zo biso vérité papa na biso pe la vérité ndenge oyebisinga boye oyebisinga na maluku ti na okenya ata izini wana soki bakonza mboka bakoki pe kozwa biso toye koluka msaba kozwa biso wana eza bien na otika mabe nyonso mais soki baboyi biso tokosala ka mabe na mboka ngo ndenge leta lobe tozalaka bata mabe tozalaka bata mabe donc yo yango ozosenga na bakonza mboka. Donc voilà, espérons que message na yo ekokoma po ezali voilà internet bazana ba possibilité nyonso ya ko mona vidéo. Alors parlons un peu na caché na yo judiciaire. Est-ce que au côté déjà prison? Te prison na kota te na suka kana ba commune ba parquet. Prison na kota te. Commune parquet. Parce que ça la ndenge nini o ye na commune OK parquet mbamo pour obimi comme libre. Po ebele ba ndechi ba konje belé ba yokela ba fazer ba mawa amonite jamais aroni ko la molima mutu abombi suka sani
aotika ye aza libre apesa biso ba conseil mais tomonaka conseil tokendaka koluka tozwango mais se na bimi na ngai on a bisa yo masanga eza mabe nazonga na masanga eza mabe OK toyokaka masanga ya mabe non c'est na penota la caméra s'exprimer penza pesa ba ndo nyonso ba mela masanga tout moment conseil te masanga pena ya mabe to bakangaka biso kangi biso soza na kasho mwana malamu pesi yo conseil okubandela mabe te o chiki na chiki suka nango toyaka tosangana na bamasa tovandi place moboye tozomela biloko suka nango si tomeli masanga izosusu bi tobosani tous les conseils bapesa biso tobandi so ya mabe yango tolobaka masanga oyo amelaka masanga atika masanga ya mabe surtout ba whisky wana o whisky wana kuta ba limité wana ba masanga ba whisky wana bo ongana ko kutoso meleza kini pe wana eza gene ana gene des inconvénients te agene c'est ça na ngoma be mais nde chipa na ngai sina meli na nga gene eza na nga bia mais c'est meli ba whisky wana pena na mona ezala esala nga mabe yango etinda nga pena na sala pe ya mabe c'est meli ba whisky wana kuta ba limité wana. OK, voilà ndeko bandeko nyonso balandi ba oba mela masanga tolobi te ki eboti ka onso yende ni bodo ebike ezape pasi mais au moins o mela moke ozo liape et ça la yo bien mais ce que ezaki ozo mela kaka et papa obo manzoto okufa donc voilà message na yo eza passé alors ta la caméra nana des questions moko majeures ce qu'on a ligne à poser eza très capital. Dans la caméra, rassurez-moi que le bas vérité. Une des questions nini, où il s'en a le bas vérité. Ils ont lié na mambamboka. Des bisous bas gente mais ça n'a pas critiqué mboka. Les mambamboka n'inge kendele. Ngana mona ekendeka bien te. Parce que balingi biso peka te. Les mamboko balingi biso te. Nanu to comité, aux appréciés. Non, ton comité. Zala pena la ba pezima. Aux appréciés. Yo rasirenga kaka que oloba vérité. Que otuninga question na ba vérité. Vérité nini ona we koloba. Mais kasi yo ibsanga kaka oui naza d'accord ya oloba vérité. Batu na question. Question, tunina no question après na lobi vérité. Question ezate na loba vérité na oloba nini. OK. Ndeko na ngai. Vrai ou faux, ce qui mboka na biso ezo kende liboso te eza po ba jeune baza inconscient. Dans la caméra. Eza vrai. Eza pena vrai. Explique-toi. Eza pena vrai parce que mboka na biso po ba jeune liboso na ba continue na biso. Répondre ngano par rapport à ba jeune. Kasi yango na zongisa yo. Liboso na ba continue na biso. Balingi biso te. Tozo luka misala ngo na mboka ngo balingi ozwa biso te osala balingi ozwa te yango to bika mboka ngo ekendeka bongo ka ya ndemo pe ka ya bongo pe kaka question pena ongaza na pena ya ngwana. Voilà, deuxième question, vrai ou faux, l'église Pobino bayanke boloba ke non be église pe muté bomisu makambo bien na Congo, vrai ou faux, église ngone ntopena baby sisusu makambo bien na mboka na biso RD Congo. Isa pena ya solo ndeti ni église pena isa pena ya solo. Explique-toi. Église isa pena ya solo parce que pour la nini baloba nini mutu oyo azosambela ebele baza bandoki na église wana po alingi kosambela ebele pe alingi na église te loka biso boye loka biso bayanki balobaka te bayanki baza mabe yake msupe ayoka pe mawa pona osala mutu mabe mais na église o batu ba ke sambela na église asala mabe abomba na église yeyo kaka nzambe azobanga tu maladi mais asambelaka nde chibiso na masana moko boye se kaka église abwakela ye maladi. Ponani
po na obeti nini na mutema bi oba yokela biso ndenge na senga na ngai na sama na ngai mutema mabi obo jalousie po o senga po na senga na ngai pemba ba peso ebele yi akendaka na sala mamuna asimbaka mbongo te mais aboma na église po nini abuakela masana nga maladi mais aboma na église ya to baka église eza mutema mutu ebele bandoki ebele ba na église ya biso pe to linga osambela te mais mutema na nga na yebi na ngai mais na église pe na nga na côté église te po bandoki ebele ba na église. Ok, papa na biso na rolinga o yepsa biso loko moko o eza capital makasi depuis obotama kino komi papa mukolo boye oza na biloko nini o e marka vie na yo esala yo pasi etika yo na ba choc ya vie. Ole etika choc na vie eza kotanga na ngai nasalaka nde erreur ndenge na kata classe ebele ba masana ngai oto bana classe lelo basisi ba classe na bango bazwa misala na bango iloske sala nga pasi nde school na vie na ngai nde kotanga kaka bakonje ba keso mawa bazo sebisa ta ba classe gratuité d'enseignement déjà ezali yo olela bazonga so classe soza mposa bazonga classe kende kosala inscription to pe na rentrée scolaire tout le monde na ba école ya l'état non école ya l'état suka ba osenga ka mbungu ata ba école ya l'état ba osenga ka mbungu ka suka mbongo basenga wana ezala kaka ba biloko mike ba fourniture siko nani osiko oyo apeso fourniture wana pena mbongo oyo tolela wana kozwa po kati pe moi na me biloko na ngate na kepesa bango sukula na me whisky na ngate na kepesa bango kuna oyo salon yo nani fa afutelo ngo l'état bakonza mbo afutela bimba nyonso. Voilà la famille, toujours kende lentement sûrement vers la fin de notre émission pour toza tellement na ba place ebele photo ça la descente photo kende likolo na sana to kende lukape ba yanke ya sana poto yo kape ba vi na bango. Alors papa na biso obe ko tsu kombo nani comme ozokima voilà Jonas papa na biso Jonas na osenga yo ota la caméra oloba mot de la fin na yo et puis osenga eloko nyonso oeza posa motema na yo. Peut-être ça la moto ozala toucher a rolinga sunga yo elo za posa motema na ngai nde nazonga ka classe. OK vie na nga zonga ka classe na nga pe ekosunga pe na vie classe kaka nde classe azonga ka classe ba yo biso mawa ba konje ba yo biso mawa bazon so ta ba classe totanga kaka nde. Voilà, papa na biso Jonas a bilelo so ba possibilité monani et azonga en classe. Alors tout celui-là qui est touché a ko contacter ba numéro ezawana ako tosunga en tout cas message quoi ba moyen comme na maboko ya ndeko na biso Jonas et puis azonga classe. Alors celui le zone classe ozonga na 6e primaire na coupé. Il s'appelle Amasoni Pétain. Ça Amasoni Pétain 6e primaire. Oh, ça Amasoni té papa. Ozonga ya Amasoni té na ozonga. Voilà, papa na biso Jonas ozonga classe ya bien na Amasoni dia ne mutamino ozonga ne classe mais en tout cas ngasko na conseiller yo otika musala oya kikulu na po e na litomba tendeko. Soki na moni na ji ba konje ba kriso mawa bazongi singa classe déjà oleki na autre Facebook ozuango déjà nzamba sala na zwa nzamba za na zwa wa nyonso na otika nyonso na otika pena nyonso na tina tika pena nyonso. Ok, merci beaucoup. La famille, voilà, papa Nabiso Jonas, de garder contact naïe. Voilà, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux partout dans le monde. Binoba, abonné à Les Nazariens TV. C'était Autre Face qui était présenté par moi, votre humble Béni Loutete, l'expression facile de la presse congolaise. Je pense que nous sommes arrivés à la fin pour l'autre Sukiawa et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la même plaisir. Mais je ne peux pas finir sans pour autant dire un grand merci à ma maman chérie, mère boss Tiffany Mokwa, maman et Ayo Yangoyo, et à mon coordonnateur Chris Zamar. Et un grand merci à Jansi Tumba, Oazaki Nasima Kamera, à Sungaki Biso Nabilili Kitoko. Moi avec vous la famille, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Ciao.